très heureux de savoir que vous êtes nombreux sur www.potestv.com na émission Nabino Beau Musique. Beau Musique c'est une émission où il a qui s'akabino ba artiste Nabino ya mboka au basala ba exploit na ba op bazo bimalelo. Mais pour na lelo to yambi moko asala pa exploit. Je pense que tu fais qui 20 ans il y a kufa ya Pepe Kale Yampania. Il y a Zalaki Mbongo Moko, il y a un grand danseur, il y a le groupe Empire Bakuba. Nous avons découvert une émission. Bonjour, nous avons un grand frère Dominique Mabua. Bonjour. Bonjour. Et c'est moi qui suis oui. Tu habites, tu as mon Kala, tu as eu un moment de tristesse, un moment de magamabé, comme il a eu, tu soutenir. Mais ce que Lelo va découvrir dans le testi, c'est présenté. Nous, il peut occorrer Bissalabato, Bamona Okana. Bon, dès Nazar, dans des basales, vous savez, crâne avant des bamoni. Et c'est annoncé déjà comme on a baby qui est au Wanazam, donc Zanga Dominique Mabua, Empire Bakuba, Pepe Kale. Atbaotuna, mais Okenda Wapi. Akindemna, quand tu me connais avec des sites. Otika musique. Bon. Otika moi parce que tu vas bien na msawa. Msawa ba belinga yango wana. Pona kwa otika moi passe mini activité mais moi santé isa ko tumisa mukie parce que biso to binaka na makolo. Mais nazana comme na problème mingi na genou na gauche. Na kwa problème na genou na gauche, moi neza ko iloko pesi que moi vraiment naze de ce makasi musala mizati. Mais surtout telle peut bien bobeta la musique à succès na kala. Ya mbongo te ya succès ka na monde. Bon. Bana génération na biso te, bana génération papa wendo. Bana kuna. C'est que je bon génération papa wendo school. Mais papa wendo akutana na ngengi na lelo akufa quand même avec na ndemo ba bien quoi. Parce que yo neti genou passe na habite so ki soutien zali tala kaka. Ngamo na zalaki les premiers na découvert qui les premiers na village Temba. Ba vidéo je pense que ça dans la Bote TV. Na découvert qui donc na mo penda ki talé zali. Ngabi me waouh talango me ndeye nini. Evanda kakabo. Na baga wa motango na til baninga ba prester na bango mo ite. Tigi wale ki nga vai na hotel na bango kaka. Parce que tu zaki na moni, tu zaki na ba o bazaba mikona bisi bali bazaki na Pidex na Viedilo. Menga na sina respect na bagite. Attends le jour Empire on panzene comme parti bon. Moi il bosona ni wa mataki il bosona vraiment yimo petit frère propre de Pécalé wa yembaki wana mbaki je crois 2 ou 3 chansons de petit frère propre yemo Pécalé et puis OK c'est monsieur beteke très bien il fait akobeta bon on a bagité bango tuana neti bia na kwa vraiment beti bia kutanga na Empire ngale na kota Empire Bakuba tuzeka ngai joli bébé et Mouro et puis des danseuses na Juno Mumba. Ah bodo kolo sinano te. Non. Non bon habitu za yaki ambwana. Na habitu soko tala kipa Roger Mila. Ba Roger Mila. So za ngote so za mwana kunga na zana ngona pare na au. Na zana clip wana Roger Mila. So kipe comme active na pesa na pesa on kan ndongo za na pesa ngo. Ya tuweka nombo wana. Yaki ngai je vais de colos. Et Mouro et puis des danseuses nous moto ya kiango côté sima na kutanga batonga na kutanga pesa na kuta vie bwin na kuta vie Doris na kuta vie mepe chéri na kuta vie ndombo layo na kota wana côté ba solo des solistes Doris na bwingi côté accompagnement vie Elvis na vie Maliki côté basse na kuta ki ndombo layo na vie mepe chéri côté batterie na kuta ki Shora Mbonda na ya Londa côté drum na kutaki Guilherme Njungu na Visami Marakasi na animation des ayaki Juna na nani na 12 bal ba côté Chande na kutaki ba vieux Bovi Mukoko Papa Jose vieux Blaise Kanta
na vie calé vie diluna capitaine puis tant quand côté bato ngakuta vraiment bango wana do yoza doyen kasi ngana tenga bato ngakuta mpe on attend donc ils ont casse mon bandit tout ça yaki dès dans ces éléments tant le côté basiste des basistes tangi ba combo complémentaire dès dans complémentaire tangi ba combo ba soliste tangi ba combo ba chanter tangi pona kuta kiana akudi vie bovi vie blaise papa Jos aujourd'hui ba ngoi trois président ba danser dès danser kaka yaki na fili na Mireille skoyo comment on a les 20 à peu près calé tout ngana ça na cimetière tout monde ba autorité ata membre mo ya gouvernement c'est là qui tandis que Pepe Kala ça là qui les rassembleurs tout monde en autant au musée les pères ayaka partout Pepe Kala pitaka ba musicien marambutu ba okine pena ko yemba ko na école mais lorsque tu vas dans cimetière ata autorité mokoto ata mi surtout ba leader ba petit à Pepe Kala ba wera ba jibe et les autres tout le monde est à mon côté. Yo ça là qui on dengeni. Bon, et ça mika pona wa Pepe qualité. Et ça maka mona. Moi tenji mutu mkoya kufi ba boye belé. Ya belé ou soki ndiko ba yaka wana mkolko bimaka namko ba kendo kuna ndeba kinga isi ba kena ba. Kone ba tutu tangi mukuta Pepe Kala kufaki. Na ebike tango kufi to yaki na ye awa na banda to les intérêts municipal tant to ngona wa to kenya pa di pepe na zoe tango to ke kunya cimetière Gombe nga mutu ko na kota ki po be yi batu ebele yaki batu ebele parce nga mutu ka na kota ki ezalaki mutu ko na kota ki ezalaki mutu ka tozaki na dof mutu ka moko batu tu bazalaki bana wongi tu bazalaki misuko ko kota bazalaki même ba job poster bazalaki be yaki full monde mais bandana tu mo moni 20 ans après nous mo moni maka yo jour ba yo mo maka mputo moni na conseil même betami conseil yo mona ta artiste moko artiste moko au passage au pays ba bazalaki ne poka Pepe Kala yaki au kutu ko beta le kutu to eba le Pepe Kala eba ki kutu te metal ay ko beta mususu mese borel eba ki kutu le Pepe Kala me suborel ay ko beta monte skoyo nana question mo frana tout non mais question on habite so ko répondre ngai question eza pas si pour répondre ngai na tout nango déjà la télévision na tout nango et tout na yo bayebisa ngai pauvre Pepe Kala azala na pota monene mutando lembo lango soki nganga mo bozala ne kombona mengu ando chabino pena bilona luketo po bino po bina makasi omoni mutu musayo yo o biso sa ya artiste o nga domi ko ndina valo na zo bana o mukonga pe domi na ozate makamebeli mapona nga mais batu bako ndima bango tika batu bayebinga bien batu bako ndima tika batu bayebinga bien mais o bayebinga te tant que batu bako lo ndima bango ango boyo ka bazu banza solo po ngalo yo tunia question na tono répondre bazo landa bako banika ko si abom par exemple na asala ke panete ngai na kizao ke ndaka Pepe Kala na ti umona Pepe Kala na kilotite pe kama pe na yebi angote pe na tikali komona ngote omona nde Pepe Kala na kilotite ti akufi na yebi angopete c'est komona pe potana na yebi angopete na ko pe confirmer ba confirmer kambo yo yebi ko confirmer ka ko pe confirmer ngote bongo siko na yebi angote pe na peso ke zabe netinga modo niko na zoroba na pe exemple ngamo na zana bo moya non peso ba exemple mi bale wa ngamoko il est des mots vivants nde na zabo na yoka ngo moi si nanga mati transport azoya ayoki muna kata transport sikaza yaki ba mutazoloba DOMINIQUE MABUA sikisa nango aboma mama na o ngana zoloba eza fable teza moi si nanga yemo ayeko yetsanga na ndako ke DOMINIQUE MABUA sikisa nango aboma mama na ye moi si nanga vani azoyo grande ngazoloba tile moi si nanga le ka komisa kango kita bisi moi DOMINIQUE MABUA aboma mama na ye ngama sa maman Dominique azali en l'action maman Dominique. Moi ma mère elle vit jusqu'aujourd'hui, elle est là. Ma mère elle vit jusqu'aujourd'hui.
Yalvezaka balezondi. Exemple bimbalé. Bébé kala kufina na 98. Biso ke poto suna vie bwingi na 2003. Likamuna ba kamala ya jimi na gauche oh to ke poto vie bwingi na 2003. To ti poto to ye tellement na chaki poa mingi taka poto poa ile kaki shuma kasi yo pesa na bomia jimi gauche bananga a trop avancé na jimi na gauche. Ndina ba to bazaba sa médical ba yebi. A to avancé na gauche bunga même calme ko zelaka awa biso ko dukona ngizaki pante na komta même na beki nini ngana yokati moni te na konta na beki moni bakisi na bango moni retour tala ye wana monte jodi bango jodi ba biloko na bango moni akomta mala na komta mala na beki njoka yaki pas ezaki mai pas vie pour na ngai mais sikoyo na ko koma mkanda na tino gouvernement kitika mkana na présidence ça peut makamtu batinga frisi ndi bakeno sango opération na biki na komi na problème pour na imaginer na gauche bakisa na ba keno sango opération na gauche tout na komi docteur wa passer na opération atali abia vi point na yo soki na tio prothèse aussi pour na ba changa bende na zaka to ko yango na zo ba skupena zo ça appelle ndena za il faut ba demander ça me fona zo na sous frisi pour bende bendena c'est il y a 10 ans depuis 2017 2017 c'est il y a 10 ans. Il faut que nous pas que le bendé ngolo ko ko pesa ngamo pasi na lokolo ngo faut que longa so bendé na de faut ba longola ngo pa ba tshedi so ba renouveler ba tshedi ba otage ko parce que mi quoi vie poids mi quoi et vendre comme liami et tamsu mi ko ebota ka bo tamsu ngo sa mi ko si eboti et ba longa ngo le ko comme non ba longa le bendé wana mais soko desali et ce qui parle na sola ni jona papa vertis ka mwanga na kaka le premier wana abike baza on a pour nous s'occuper de nos artistes à part ka kofolo midende aza absent na kati ya organisation wana est-ce que soko de que ils ont en charge par rapport à œuvre na bino bina na mboko yo banda soko ngaba bana musa musique hein ti lelo ceux qui nous bana zo bénéficier moi intégrer ma musique vi ba relation na ngande na za nango et puis na vinde le kolo à gauche yo tant ba salinga radio ba salinga scanner na wileki na sitawe handicapé docteur abi moto sala ngo awezati il faut sala ngo na libanda pour apesa raison na ke ba machine ezati na test vocation libanda ke sanga vocation étranger na tali gauche na tali droite na tectin tout ça les monde tout ça là vous avez monté le numéro 1 pour na biso ke kambutu tout ça na sommet de sommet na ça nini na kendaki et pas chef de l'état na 2007 na ça directement la présidence ça lettre na ngana comme chef de l'état. C'est peu à l'époque chez Ouam de Agui directeur cabinet chef de l'État ou à le long ministre des Affaires étrangères papa monsieur chez tout la celle bamikanda pour nga tout bati nga na fou d'ici bakisa na opération donc ata artiste moi ata organisation mo côté abino ba artiste jamais et s'occupe pas na jamais sikoyo ina baka bataille tele kamolo kolo oh ça 10 ans passé comme dia ça passé ministre Kiti et a comment il y a lettre a comment ministre de santé et qui connaît ministère de la santé il faut il y a un rapport médical un certificat médical babinanga il faut zoka mama emo be clinique galibo clinique université na kene mama emo na kuti na ko na pavillon et pas ba orthopédiste on a docteur babinanga na la kise ba mikano na auto na pu d'ici dans ba cliché ba nini tout abinanga te il faut sous bandela ko consulter tout ça sur ba radio go agence singa na ministère kuna na ke kuna ministère na lo na bisi bango ministre de la santé papa na biso oli lunga asali lettre comme monsieur directeur mama emo abi bo prendre des soins na ebo seli ba makambu tout ba facture tout botinda ngo na secrétaire de santé publique paiement ngo na trésor public na zui lettre na kena ngo ba zui lettre na tiki lettre oya ka lobi na ye na kuti déjà ba beti caché ba tininga kene na secrétariat CRG na secrétaire ba beti caché donc le ba lettre au ministre ça na bénéficier na ngo makambu to senga mama emo na futi na ngai ni ba futi tant ebo kene futa concession na futi radio na futi bas na futi ka do ba seba makamtu siko des documents pour apesa na mito na zolo batisi ko des documents na zia ngote rapport médical c'est comme médical si ba saine ba ngo médecin ba signer mais faut futa $100 pour ba mettre ngana mais ce qu'on ndengeza na akwa siko c'est là tango bana zo ke na pona ko ko soko de lobi na ngai tango ba senga mbongo wana tango bana ngakambo wana ke document faut futa mbongo bo na kenda kina sokoda na komi kuna babinanga awa mbongo ezana ngo mais pour bimisa il faut que bon après président Verkis kena nda kuna VV santé
jour yango yaki de pour midi na ye na lali na tongo nango na TVV Center na comme biwana na komana depuis 10h depuis 10h pour ça fait qui c'est écoute un bureau wana ya ta bureau ce qui 16h ti azoya maka batu ti bebe nga na côté ti ngo na ABC pour ça me dit que naza mbongo te ngo pe kutu zo banga ngo pe kutu na subela naza na mbongo te mbongo za apesa nga des na kano de 10h 16h apesa nga 2000 francs congolais bina futa transport na zo apesa nga 2000 francs congolais ma futa transport nga makamuna nga shike zali bande bana ngo pe na nga Dominique ba evotu na sana ngo mote yo nde bakabola ndio ka bablo ko liana bango balo ya fin de l'année nana monte Dominique oza ya ka bazoka bia ko ne benga ngati siko ça la ko passer ça va passer ça va passer siko première bon information moi les cas à l'époque nous on était des enfants et tout comme ça baba ke no problème ko kenda tuna ka pepe kale magamona na ye kolona ona pota malanga lo babu ngana lo babu ngana lo balikambo lo kasala kana émission zia kana emlongi ba les zones kande lo ba nga problème ke tshema ni ka mona face b na ko tanga be mission zo sa pepe la face pe place to sala ngo na tshima na kambo ngode to na ibi makambo ana te asa face b to sa msuleng nini za ko rede na na ka ko sika colonel lemi comme nongi za ki nini boîte wana to sala face b kuna to longwana to ça face bien na nini na galerie le fleur to longwana to ça face bien na Vodacom to ça face bien place bien ti ko mona ngali kambana ti ba bien gifler ya biblia tisanga nanu lokolo no wana ana pota na yebi na kambana ti na yebi nga petit tango na kasoki na za ko loba na yango ese ko loba o ngalo mona be miso to ça face bien na lobanga na zo lobanga ba place pe to sala ngo. Donc ça non le kuta ke pepe kale mais je pense que ngano to na Kinshasa to la chaîne moko ya pasteur il y a un jeune moko témoigner le connaît pour là qui il a dit bon je peux pas citer le nom de pasteur mais nous kombo ya monsieur wana ngana on peut sur information ce qui le connaît dans pour là c'est grâce à ça la bino ba la bo pour na pota nde ba tusko ba confirmer que non pepe kale pina ina pota ya solo ngana zalaki mtomsala na kinenda ko o bengi wazanani azanani ndeko naye ngaza kinani vous avez musicien naye non mutuya mu sala tokutana na répétition si to panzani ako kinenda ko lemza akubenga ngai yakalo bitu kamubu yakalo bitu za kokisibe na kuana kutana sana vandi so ili kamtu solo so autina ngate so bantu bimi yakalo benda kamso kutana balkon avandi naye so ili kamtu solo ili to bantu bimi ma souvenir nango ya malamu za nakopona fait pepe kale campagne les ninja bon ba souvenir nous avons bon c'est belé amemona poto ouais okimate olinga dokolo sakini okimana bambala okimana poto alike matana ba mo bijeyo vela 2000 fois transport hein tanga pesa 2000 fois ya transport ils ont transport vous avez une poche nga ya éviter oui na poche nga les 2000 francs il y a payé 2000 francs bon c'est que na paye na 5 transporter na 5 na paye transporter yemo les autres payer ta besoin 2000 francs na poche nga ya éviter mais moninga dokolo sikuna olia bambala pour no kimaki na o kokima pour des solutions te kokima pour des solutions te to kota musique comprendre que kimaki pour musala musique musala te musala tant to kota comme ça a tout ça la musala ngwa ndé to beta conseil mikoto ndenge pa baka makamango et makamango échanger nango tant que to bani musique neti lo to aller samedi boy et au moins déjà jeudi bien déjà même quand il y a aux amis ba jeudi le mercredi ba repos victoire après la makamso bana zo ça makambe baby repos victoire moi ya ba kala na place au bachini ni wana na ne place des artistes ni zo ya poto ko da ba mabaya donc moi na poto mo ko lemsu 4 mabaya o itali boy ya ba orchestre lemso Empire bozana Zenith awa bozobeta za kwa sana kwanza Shockstar sana madison bozana kuna visa tango bozozonga bomona victoire wana mais le musique est baby la texte koyemba mama balusa boy sala boy musique est baby ya tango na bitongo biso ba musique ndingi zalaki te boka victoire de ba
uzuma da victoire ndenge za mtu aye victoire biki akena vis-à-vis na koshaka t-shirt obina kenanga na madizon na kenanga showstar ana kenanga kikwanda zaiko na kenanga na féliciter kuno ex ngos club na ke conseil ana kenanga na mpiga ezo beta kuno batu ba fanatique na bonzo ka ba fanatique batu ba fanatique na bango sikoyo omona papi texte awa oyoka ki sentiment ke na podium mobile olobi ba empire comme belé siko Dominique Mabua azana empire ya nani to est-ce que Dominique Mabua akobina ka lisusu pour le loin problème ya jeune donc je pour na kobina ça passe na komi soki mtu sai bon pour le moment banga mtu minta dernier mati le kolo ça la boti boye na plus ko bandenge nso ko sabe na 2015 c'est le kolo opération en 2007 2015 les uns pour tension ça y a paralysé côté gauche quand le même côté gauche ça qui paralysé côté gauche ndenge na côté hôpital na ko bima bon tant on na bimi natali na c'est une opération na ko la gauche na c'est paralysé na ko la gauche ngabia bon tina mo musa peze be na bine pe mukimi ko bine na peta nzambe yango okumano frère kala mingi to mona ko pasteur jamais obino ba mission bosoki boko molika motema na makamba nzela omoni yo na koloba boye ona boye na sengi tu basanza balimisa omoni ko koma yo pasteur nini et donc na ja vision nzambe mutapesa ka izo moto pour le tuzomona pe ya vrena fo ba komi belé wana ko moté ya biso na bi vrena fo ba ko beda te na lobi na Dominique Mabua wana o changer kombo pour tout monde ba misu ba changer ba kombo nga référence na exact comme parce que document na ba kamlanga tu kombo na nga ba chaka soika ba kombo na nga bezi wa kendi entre parenthèses ba chaka parce que yango ya bango ya esika zende kamba moto sikoyo toloba na po émission comme na suka na moni réalisation mo sala ngasi lelo ozana souffrance na lokolo quand même osape kono bineli pemboka oyo ngape na yebi surtout seranze mwana papier talaka musika biloko na tubino bozala de bina pena makakala mingi to adodongi je pense que yango pe wana bute kanga ka labo boko taka donc sala ka bino fort sikoyo mbela nini oko yebisa na bato pona yo moko Dominique Mabua santé na yo parce que bato ba diaspora to kolanda yo ado panzo mfumo Kongo mona mfumo kimbango wana papa na ngapa kolanda yo président Edi Disweme Bangudi maman Élysée Pilou oncle Den Motima maman Ariette donc Lolia bango to bakolanda na Monique Mukazi na Toronto bato tuna tangi wana ba na États-Unis nini okoloba pona santé na yo na bato baloba to na pota pepe kale okoyebisa bango ni en tant que fils ya pepe kale na bana bato yo ba na États-Unis na Toronto ba yoko to le vite tangi ba komola ba la démission kasi on ngapita na koloba na kopesa pe numéro na téléphone kasi na ka téléphone na pe ba benga ngape Dominique atoka kyo bobe émission ko ba bitala yango na to tindelo moto ko monga yo western na to tindelo Très bien. Ado panzo fuma ko mwana fungi bango je pense ka Rolanda yo président Edi Disweme Bangudi. Président na biso wana président na nga ya mboka oyo bakala trote na mama Élysée Disweme puis la première dame bango to na États-Unis papi bata pe na Chicago azolanda yo mama Denise Kumbu pe na Allemagne na Hollanda yo Monique Mukazi ye na Toronto na docteur Kiapua na Regina pesa numéro na ngezeli plus 243 82 20 162 d'accord plus 243 82 20 60 192 numéro na ngwana no ka téléphone pelela wape na WhatsApp je pense que nous surtout ezali ponga na so WhatsApp ezali Facebook ezali messenger tout ezali sikoyo nini okoloba na bato yo baloba tuna pota pepe kale obakosele makambo selon yo
c'est long que ça solo alors bon kaka na ozonga ça na ozonga mipika poste na lobi na nga ya bi Dominique comme te ya biso parce que mon bible bon ne vous jugez point ne vous jugez point bible quand ne vous jugez point to juger ya biso ba to neti nga na pesa par exemple nga moko moi si nga ya kotaki na transport ki buyi nga moko lokolo tango isale ngai poids ba ba ki buyi pona ngai. Alors ko pesa bambote para bato na yo o amuso dokolos pe moto na yo no obisu basu dokolos pe dokolos ezampangi nanga na joli bébé baza wapi baza na France joli bébé bala comment peut se transport à 2000 francs à wana Kinshasa joli bébé azana Orléans abala azana Orléans dokolos de bala nga bien ke maya mbula abala azana Orléans na minute mubai ne comme ne Didier pesa comme mubai o chaka mtu je betali tali yo je laisse abala mubai comme je lui ben comme ne Didier azana Orléans dokolos azana Lille dokolos azana Lille je azana Orléans si a do babala dokolos azana Lille nzela ke Belgique azawana ole to gena dernièrement biso to comme ta ka to panzana na biso mto ngati nganga na ngana pine succès na ngana pine succès panzana ne so mto mtanga na ko ngana pine succès donc on a pesa mbote mina bana nyusa to États-Unis na pesa mbote na Messi André Maungu il vraiment même ko na moni zo benga zo soute pour mto na André Maungu André Maungu en États-Unis tout ça ngane bamba nini yetu ya clip no religieuse ba clip religieuse ya kasoka sali basali kuna même si Afrique ici atinde linga pe image ya nga pe na sali atinda ba kamera batinda ba kamera ya ka na sali puis et puis tant pe na bela kina ki hôpital maimo tant ça qui avait assisté kinga yoka ki yango o panzana ki ya makamo pe tant za ni hôpital mais panzana ki pour comment même Dominique Mabua entre la vie ou la mort comment peut être que maman bongo assiste kinga simbo mingi na mwana biso mamimbula yipa bala za États-Unis pe simbo tomba ine Alain pe simbo mbote iska baza ko États-Unis pe simbo te bana yo sapot bana Paris na pe simbo te na Paris kuna pe simbo te na master nga joli bébé de Colos na pe simbo te na nani ba yana ngai Mimi Lukomo Moïse Lukomo na pe simbo te na bien nga ko makengo na mwasi ni mami ya biso wana bazana bona pesa mbote ya bana Paris il grappe na Paris partout dans le monde bona pesa mbote ya pesa mbote ya bana Paris bien na ko appelle lien rotinde la banque Rio makengo bien na mwasi ni mami ya 12 mbote ya dokolos jeli bébé bien nga Mimi Lukomo Moïse Lukomo famille Lukomo nyoso bozana porte famille Lukomo nabi boza kuna belé na pesa bino tumbote na bien nga peki bino tumbote na ba ya bébé banzuzi bino tumbote famille Lukomo bimba pesa mbote. Merci beaucoup Christian Pindi. Merci beaucoup. Je pense que vous qui les grands danseurs, on a bien les grands danseurs, bah on a baya après donc au système batupena et puis kala valoriser pena batupena na ningi na bango me baye bobina pe donc ba Dominique Mabua ba dokolos ba joli bébé tout consort. Donc quant à moi émission me kominasuka obikaka toko si de sa artiste mbala mon côté. Je pense que azana biso to kozala zala kaka pe mbela o abeleli azaka même moto asali pe musala makasi na mboka oyo soki ezali na bamboko bino kuna bozali mbelelelo Dominique Mabua beta masola boete mais toyebi ke Congolais azala hospitalier hein Congolais pena azala hospitalier Dominique Mabua pesi numéro na ye il s'agit même na numéro nanga boko benga toza biso mibale bana banda donc quartier kamuteka boli biso ngape na ko botindi pe na ko assister kaka na kiko soko ninga pesa la pena ninga caméra na ninga pe ya photo ke botindi mo pa Noël tanto elle periodiste d'un moment to aipa apesipe Dominique Mabua bokomona yango. Quant à moi je vous dis merci parce que bozala ki ebele pe na sengi bo s'abonner na chaîne na biso Botes TV okomika ka Botes TV bo s'abonner po yesu ngape biso quoi po biso pe to onyo kwa manakina le pays va mal donc nous tous on a aussi besoin de vous votre soutien pour ça la biso peut bien quoi et na kepe sambote bongo na masa nanga papi mokonde hein le playboy de Paris au soleil de kitoko masa nazo zela kaka na kepe sa pe mbote bongo na Lorenzo Kibanda hein Lorenzo to solo la kala le 25 anniversaire nanga donc no litanto aliata
nakipesa so mbote bongo na mama Nancy Buluko Buluko mama na Ayana donc to sepelia yo pena motema ya le playboy papi Mukonde donc zala penda kaka sereine na papi Mukonde kwa toyebite inakipesa pe mbote bongo epa ya docteur Kiapwa ina Regina nakipesa pe mbote bongo na Monique Mukazi yo yebi président Edi Diswe Bangudi toujours na USA mboka Donald Trump noko diang motema ya mama Harriet Lolia papa na Oracle na ordi matumona donc ndoye ya defao yo te pena ke tozalia vie jene donc vie Dominique Mabua yo pembe na ngai nakipesa pe mbote bongo na papa na nga adopa nsomfumu akongo mwana mfumu kimbangu donc batika yo tozaka ka supporter biso ka keza makambo yaka donc faire un travail à Kinshasa c'est pas facile nabi ko limba biso te na pesi mbote na papa nabi ki yo anniversaire no kala tote le 15 décembre oyo papa Hubert Mwando bon anniversaire d'avance donc papi Bata na Chicago koko lumbu ya yo yangoyo na bino tout bolanda biso na pesi mino pe mbote bozala toujours scotché et surtout vous s'abonner na chaîne biso na YouTube comme kaka Botes TV hein ceux qui bomona nga bo pesa pe merci na cameraman onga na zalakane à chaque fois Christian Pinde na réalisation ya Denis Bouento kutani à la prochaine fois.